Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Fidèles téléspectateurs, il y a Bisso, il y a Diaspo RDC, www.diaspordc.com. Mbote mingi kokuta nabino esengozala ya trop soki tozo sola nabino, ça fait du bien au ezali Diaspo RDC o mesana kotala pona kozwa ba information pona kozwa ba news pona kosala makamoko ya bien net mesana kosala nabino bana poto bana mbongo mbote mingi malgré tout bazolo baki bana ngola baleki bino na mbongo mais otebi bana poto boza na mbongo ebele na confirmer ngo et pas mon pur vieux les cordons, Pirus Mbunga, donc yé mbambong ebele poto na poto. D'ailleurs ne mutaso coordonné masolo tout ve salanga bolamu. Lelo bana poto toza wana kati ya capitale, na kati ya ville province ya Kinshasa, tozo beta masolo par rapport ya ba news oyo eza vraiment en plaire, oyo eza na terrain par rapport ya artiste na biso Fabregas di maestro oyo azui des disques d'or et fait si maman na mbutu maman na polémique na kati ya ville province ya Kinshasa par rapport ya ba vieux baleka. Il paraît que azali le seul artiste oyo azana des disques d'or yango to ko beta masolo na ba chinois ba o balela ndule quoi to meka mpe ko pesela na bango to koyeba sogeza ya solo obeza ko bamba to eza ya cop bana poto to koyeba ngo ensemble na bino. Quant à moi, je dirais merci. Na oyaza sima ya caméra so benda blili kitoko azo bimisanga kitoko nga Jojo Mas, le Chief Ogodo, Pire Petit Bavier, Pire Petit Bana poto, bébé chouchou, ya ba grande dame, ya banzela bien. Marzim Bena, ozo benda nga bilili na supervision, ya yemoro le Chief Gloire. Na reçu ça comme na suka parce qu'il y a linga batange bongote quoi. Na mon confrère ozo Zalana Bisso de temps en temps, Doni Oumo, m'a dit le moraliste de la presse congolaise, Tobé à moi tour, tout circulé dans ma ville, province à Kinshasa. Moi, Bayaya, Bapé Landoulé, et bon, on te zonga, la souka pour nous tirer conclusion, Banapoto, Tolanda. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Banapoto, Banambongo, Négato, annonçant qu'on a deux émissions, te dit que tu tambola à travers. Ville, province ya Kinshasa, totuna bandeko na biso par rapport ya makambo yo Fabregas autuko sala des disques d'or na mbala moko tokala pe ko kangango biso moko te kwa tosingaki totambola to sola na bana kine wana. Je pense à mon ami le Chief Arnold Kondoli, donc yo vraiment legi batapote belé na mbongo batapota lokuta po batapota vrai bazali en complicité avec Marzim Bena, tout le monde a déjà payé quoi. Marzim Bena, tout ça déjà mon makambango. Bonjour. Bonjour. Ouais, aux émissions, micro émission il y a www.diaspordc.com. Tout ça tambola kana sujet, il y a artiste na biso Fabregas di maestro na ndinga utukolisa des disques d'or na mbala moko et ça li un peu moins polémique. Ko lobani ni par rapport il y a des disques d'or wana. Bon, pour nous, Fabregas pena na biloko azui eza calme pour musique azo beta mutu tout azo ndima en tout cas batika mais ndeko tomonite que abandi musique lobi awa des disques d'or mbala moko mais ça na batu ba misha minene ba grand artiste bon ba ça la fierté à musique congolaise ba c'est la cause en côté au moins te eza triqué eza mafia moko boye to asa na ba parapluie belé ne sali ki azo des disques d'or wana mbala moko rejuger nini réflexion na te eza pona bongo te mais ye azo beta musique ke batu tout bazo ndima Fabregas ata bimine mikolo yo quand même to boyite mais to ta net
température na yembeli mutu et ça la lokola ke azwa biloko wana. En tout cas pour na Fabrikas pena ça va na Gisasa ça va partout na RDC au monde entier pays étranger ba ko Fabrikas na micho. Bon si ko moins te créer polémique mo entre yena ba vie na par rapport à des disques d'or on en va venir ba zuango te meya zuango ko créer polémique te tout ça la ville de Kinshasa, ville la polémique n'a nul kufa jamais et le bas vient dans Kinshasa polémique jamais kufa na kata musique congolaise. Est-ce que vous créez polémique entre millions de bango ba musiciens? Il faut créer polémique parce que bango banda bazuango te ye aye na ye kaka si kaka mikolo yo ba PC double bord wana double disque. Alors il faut écouter ta polémique. Alors conseil ni au pesa na Fabrikas de maestro parce que Zolanda yo. Donc Fabrikas de pas grand le maestro. Félicitations belé de la part de Diaspora RDC. On peut se conseil nini paiement de la fin na yo segment batu on peut ça mbote bazali ou ba na poto bayoka yo. Bon ngai pena pour na Fabrikas à continuer boulot à katata continuer boulot alors estimba ki déjà ko simba kaka. Bon mingi ko lobeza te po tozomona oyo ye azosala tozomona twana miss tozomona tozoyoka tomoni album aliboso beta esimba ya mbala beti kindoki ya misa to yango dega e cartonné batabita ba fute ba autopsie ezo beta yangwana ya koloba mingi ezate pona ngai na pesi ba mote belé et pas na ngai Adjia de la Sap na pesi mote et pas na ngai Rigostar Lindanda na bosani su TV na ngai Emporo Nzamba Sapologie na Mbinza ngamoko comme na parfum divers japonais na mona Mbinza mais pour na Fabrikas bakubuma biso bana poto bana mbongo boti kolanda wana moko na biso congolais parfait divers japonais mona Mbinza a peseli pour na Fabrikas mais to continuer toujours na démarche na biso to moni ndeko za mpanzi to solana mo muke pour na makambango mbote ndeko mbote papa. Nasi oza congolais, oza grand mélomane, olandra musique congolaise. News mongo bimeli biso Fabrikas des disques d'or. Yo jije kindeni ni nouvelle wana. En tout cas pour nanga Fabrikas na musala sala nde sengi ki a mérité ba biloko wana. Parce que asali musala mingi na Congo batu bazoni bandimi. Abeti musique batu bandimi yango e sengi ki a mérité ba biloko oye azwi wana. Mais ndeko nanga to moni Fabrikas alandisi des albums. Poison na antidote. Fali Ipupa alandisa des albums. Alandisi Power alandisi na kosaleka. Mais azolango ata disque d'or te. Mais il y a des albums mbalamo to moni asana des disques d'or. Au moins nango te kezama mafia moko boye, mo ba yokanaki ba beta ma créer polémique pour la déstabiliser mo baninga mususu moralement quoi, Rolo baneni ni par rapport à elo. En tout cas eza problème ya boulot mutu ndenga sala boulot na ende bato bazondimela ende yango ke esengi ke azwa biloko wana tellement to salinga basali ba mibale ye a mérité biloko wana c'est que ye azana niveau koleka donc Fabrikas aleki Fali Ipupa na boulot pona nga aleki na niveau parce que ye a mérité ba biloko wana azwi double trophée azwi yango bango bazwi te c'est que ye aleki mais so mona teke ozo memisa Fabrikas ngambo pas Fali Ipupa teza ngambo te musane ya sala zo mona na misa bato yango il faut ndima yango beteli kama bongai yango to beteli kama bongai wana en tout cas telaka betu ya bloc ebele to yoki yango to ndimi yango to bini yango en tout cas aka danger Fabrikas a danger ndenge na bina ka musique na ye pona ngai aleki bango parce que ye a mérité ba bloc na ye pas beta ka musique na ye pas beta ka ye mais pona nga na mérité oyo ye azobeta po Fabrikas azuba bloc to moni yango to mérité ye Bala poto bana mbongo boza komona ndenge masolanga za koleka na kimba lobi lisola vacuum ne tombera jamais là je pense à la mignonne Gaga grâce à Chantel Kaindo na pesi ba mote belé to moni ndeko a pesi point de vue na ye wala ça n'engage que lui to moni pe ndeko za mopanzi a contester par rapport ya ndenge ndeko uti ko loba contre Fali Ipupa ndeko mbote Mote papa menga pena tuka posa le bati potala bango tina za bango ndenge moko mais tozaki mopanzi to yoki yo ndeko apesi masolo ya a comparer Fali Ipupa na Fabrikas to moni yo lobi ebele yango moni micro et pousse pembe na to bité moi le ba mukie par rapport à makambo wana et osala moi bien mais pour nga la moi pena te c'est que Fabrikas ça ça bien musa logique na ndenge pena ça musa ndi sala ma bonde bongo
Donc je peux confirmer que Fabregas aleki Fally Ipupa. Donc aleki était mais de tel ce qu'on a par niveau c'est que na ninga sala ya musala na ninga sala boulot c'est boulot bien ya kitoko. Mais à un moment où les années Fabregas après ne Fally pour y aller ga Fally te Fally azaka toujours papa tira papa na mais la boulot ça la peine c'est logique et simbi asa musala kitoko. Donc balobi que Fally Ipupa excusez-moi Fabregas ba disent que d'or wana zui et ça parce que Kofi Olomide azana ba mama na rando na Fally Ipupa ne sali ki ba beta 4 pour na petit ne Fabregas le maestro azwa des disques wana yo ko lo banini par rapport ya ba rumeur wana zo tambo na Kinshasa. Bon nga pena wana na ebia ngote mais moi pena ko tape mambango oyati mais na muni nga lukuta ezaka seyo musala ndenge sala mandenga sa musana na courage na na musala osala ne biso tema population to moni ngo pe yango to sepe na ngo nga na muta Fabregas na mo pete na mo pena tete asa musala kitoko. Alors ndeko nanga conseil ni ngo pesa na Fabregas na minute azolanda ngo. Bon na sambela nzamba sunga awumela azala ninge pena tenzamba osunga ninga batela biso ne toza toujours tozala na musala osala. D'accord, merci ndeko. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Bana poto bana mbongo tout ça continuer kaka na balali na biso par rapport à sujet oyo detentimba detedie timba mutamaye lebele to mengepe ko discuter ngona kati ya Diaspora RDC to moni ke photo bi malibanda to solo na bana kine bango bayo kaka ba star wana bango bayo kaka ba musicien wana to mengepe ko beta masona bango tozali na ndeko moko aza oreille musicale yema ayoka ka masolo ndule avec lui to mengepe ko beta mo masolo par rapport il y a des disques d'or, il y a Fabregas maestro. Bonjour ndeko. Bonjour. Ndeko toye pa na yo toye bike oza mutu moko landa la musique congolaise de près vraiment oyi artiste belé par rapport il y a nomination il y a des disques d'or il y a Fabregas yo en tant que une grande liste en tant que mutu moko lelandule oyambaki ngo ndenge nini pe sala ko vraiment ndenge nini. Bon moni eloko baloba ngo na sentiment te eloko baloba na action ozo mona na misu batu tout partout okota na ba boîte na ba nini na ba cave na ba VIP tout to sentir que Fabregas akangi kisasa dans la moment où ezate que ba pesi yango pour na sentiment to ba pesi yango kaka pona aza Fabregas non selon boulot yazo sala selon musala yazo sala ndi yango ba pesi azuma amunaye mais ndeko selon batu mususu ba tolobaki balobaki ba Fally Ipupa a bêté des albums à suite disque d'or. Fabregas a bêté des albums Antidote na poison. Malamoko a suite des disques d'or malamoko. Est-ce que ça moi mafia morte ça mi wana moi tricage morte ou bien bazo va pesier wongo pour pas créer moi polémique entre Fally na Fabregas? Non, eza polémique te. Ngana la na yoka Fally trop. Na banjo yoka Fally depuis na Brazati na ekini na yoka Fally. Fally na ndo yoke kala. Ba Fabregas baba petit na bango mais eza likama boulot. Pour musala etala ki mukolo te etala ki ya te etala pe ki lekite. Boulot eza boulot. Muto asali musala na bien, faut pas s'oppeler ba fleur. Donc ça veut dire Fabregas ça s'appelle ici ba tout décembre on a biki yeka kanda kangi. Donc Fabregas aleki bango na sona boulot. Dans la micho ezande Fabregas ki sasa mobimba na ba boîte ba oyo bakota ba boîte ba yoka ka Fabregas ba yebi Fabregas na micho yende. Donc nazaki vraiment ya kosepela makasi tant na yo ki azwa ki des trophées na ye azo méritant vraiment aza jeune moko ya féliciter na lingaka musique ne makasi pe façon zo sa yelango donc akende kaka a continuer ka na lire wana akokende liboso. Alors ndeko tozomona ngo ezopesa moi polémique. Fally Ipupa bimisa des albums na mbala moko azwa récompense te. Mais tout le monde a Fabregas bimisi des albums azwa récompense en plus doublé ngo mbala moko. Est-ce que eza moi maguite moi mafia moi boete moi complètement besan qui wana pona ba pesa Fabregas ba titre ba fina Fally Ipupa ne bato mokili balobara hein là Zangate na lobi batem ki babake conquérant il y a Fally et comme on a Fabregas donc elonga ferego là et comme on a Fabregas donc wana batem ki ne balobara
est-ce que les amours complicité bah ça la qui pour n'a pas pesa Fabregas bongo ba kiti ça fali pour pas? Ah non, Fabregas a ça msala na bien. Bon, nani fali abimisa ki album na e. Toyo ki yango mais ndenge Fabregas abimisa ki ya ye, to santa ki vraiment asali va msala bien. Pe a mérité yango. Wana kuti ya kolobela te biso mongo to moni na misu na biso a mérité yango vraiment. Donc Fabregas a travaillé dur pour les Kafali. Oui, oui, a travaillé dur pour les Kafali. Je sais que Fabregas a Fali Nandoulé. Bon, je ne sais pas. Mais, so totali. Façon, Fali a zokinde makamne. Et Fali n'enga banda ni musique na eti lelo. Totali pe Fabregas. Fabregas a na lire bien. Pe a ça misala na bien. A ça vraiment maestro. Lilo bano a sourezani par rapport à Fabregas. Oui, Fabregas. On le bat toujours kaka que non aza jeune moko a félicité et là on a aussi ngana kaka asuka bongote a pesa lisu les meilleurs nae abakisa isusu donc mayele o aza nango abakisa isusu ya makasi et là on a aussi ngana yango poto boutsu ko ndabino moko par rapport ba suggestion ba maloba ya batu par rapport il y a trophée ya Fabregas tolandi biso nyonso ensemble ezali nango mafiaté to luki batute poto pesa bon maloba ya koloba to interviewer ba normalement boki ba vie ya public nde yo kaka public ne mutejijaka na pesa kaka merci na ba oyo balandaka biso massivement sur www.diasporardc.com oyo Pirous Mbunga asala pona bana Congo partout à travers le monde. Pirous Mbunga Salanga Bolamu, Nazoela toujours, Salanga Bolamu, Pirous Mbunga. Je dirais encore un grand merci à Tonton Moulamba, passeport rouge, très nécessaire mon vieux. Depuis quelque part en Akata France, Tonton Moulamba, aussi à mon ami Thomas Moutanda, Kapepula. Nazongi Mouké à Londres, je vois Camsberry, Bénédicte Kamiende aussi, à Gracia, Chantel, Kaindo, Gaga et Jojo. Donc, il y a une bien bongo. Aussi à toutes personnes qui nous suivent à travers le monde. On a eu Jojo. Nous avons toujours un plaisir à conseiller la Bino Moussala. Nengi Botindaka, numéro Zawana, Bobenga, tout solo là, Bole Lissama Wester, hein, Nengi Zalara quoi. Bole Lissama Wester, Bavier tout, petit Nabino yo, pire petit Bavier. Chouchou ya Basser bien, Bao Baela. Kolata Balela, petit Nabango Jojo, je dirais encore un grand merci à la grande équipe où il accompagnera Bisso de partout à travers la ville, province de Kinshasa. Là, je dirais merci à Gloire et Welo, le chief. Aussi à Marzim Bena, sans oublier Jérémy Makaya, les DT Dientimba, à tous nos confrères Rossi, Moubiala, à Denis Oumu, les moralistes de la presse congolaise. Je dirais encore un grand merci à toutes personnes qui nous soutiennent partout à travers le monde. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un même plaisir. Au revoir. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.